Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or. Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Année silipo na biso. Siko mama Bijou azo sepelisa biso pona ba cadeau na biso ya misala poto fete na bana na basi na biso na ba famille na biso ba carton ya ba biloko mama Bijou apesi biso yango oyo elenga musala kitoko makasi yango oyo ya mibale yango oyo ya misatu yango oyo nyonso bozomona eza biloko na biso ya fete bandeko mosala na biso kitoko makasi bajete patron boye bozwa wapi yango oyo babiloko na biso ya misala 2,25 ya huile eza libanda tozokotisa ngo oyo mpona mama Bijou akabeli biso na bambongo na biso ya fete. Merci maman nazongisi yo merci ebele no pesi biso ba cadeau. Vraiment merci maman mosala na biso ekeli biso. Merci. Ils sont contents. Merci. O ba bilo na biso ya fin de l'année. O maman Bijou apesi biso yango. Akato ya bamolo, bakuis, mupanzi, biloko na biso mama nde asali biso don ya fin de l'année mpona mosala na biso tosalaka yango oyo. Yango tozose présente na bandeko na biso ke bozala courage na mosala, bozala toujours na mosala koyiba te me travailler nde ekofuta yo. Kaka toza na numéro A37 na Matonge. En tout cas, bonne année kitoko makasi na Irebu à 37. En tout cas, maman Bijou bossa na ba travailleur n'était année mobimba. Neto komi to coach 2025 en tout cas bossanité. Na 2023 ezala ki pe kaka ndenge moko. Na 2025 pe yango yo tozana carton ba carton soso, mabumu, mipanzi, makoso, ngolo, mungusu pona ba travailleur na yeba kene ko fêter na ba parents na bango. Et sili pété apesi bango bambongo o bakokenda ngona bandaku na bango j'espère yango wana bozomona bambongo bapesi bango yango wana o bakokende komela na ba famille na bango elengi ya musala nde yango wana. En tout cas bonne année eza na Irebu A37. Bijou merci. Ah maman umela nzamba pambola yo abakiselo ebele oza kaka peto kozala kitoko azala yango yo zwa ya yo yo zwa ya yo ok baisana oyo bonne année merci maman bonne année merci Victor Bakais yo mutu kwa blike bonne année maman. Merci beaucoup. Maman nazongisi yo merci ebele tosepeli merci eye na kati ya Matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette
toilette na o salle de bain na ona kati soki ko ya papa ya na o libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobenga. Bonjour la famille. Maman Bijou na eko présenter bino appartement la biso ezali chambre salon cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Maman Bijou lobi tal botala bino monde to sali appartement la biso ngebu. Botala appartement la biso ndenge komi. Appartement la biso oyo ezalaka na matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre salon cuisine. Botala ndenge ekomi ngebu. Mama Bijou lobi to bongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre salon cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou lobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene. Chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Mama Bijou lobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi. Memling ekosa inter ekosa oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Mama Bijou lobi benganga okozwa appartement oyo eza na matonge na Irebu A37. Appartement la biso air moko ekomaka 2 chambres salon cuisine. Chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres salon cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre salon cuisine, to kofungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où to pelisi groupe to linga ba to ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreaux ya propre. Eza vraiment propre makasi. Maman Bijou lobi bozala toujours branché, bosala ba réservation na bino tozala ka na 7 places, ba place na biso ezala ka ya kotonda. Et puis lisusu nini, tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezala ka na cuisine na kati. Yango na Maman Bijou lobi soko lingo kende congé, benganga rapide pour na osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na première niveau. Oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu. Mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement na biso eza propre makasi. Mama Bijou lobi balali. Merci na mutu nyonso to pesanga confiance. Merci na bande de compte surtout ba kosala séjour. Nazo bengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni Mama Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mukie. So ko sala ba long séjour à partir de 3 mois. Mama Bijou lobi $30 ya pamba. So ko sala ba séjour moko ya mukie to kozwango na $40. Appartement na biso avec $40 oza na appartement oyo oza mobimba. Malili lokola chambre froide. Vous allez toujours brancher. Bon, s'abonner massivement à la vidéo TV. Beaucoup à la journée d'ici. Autant l'appartement la bison de Geza Kitoko. Maman Bijou Bengi Sabino. Bana Mokili Mobimba. Nazo Bengi Sabino l'appartement Oyo.
ezobimisa solo ya bonheur, ezobimisa solo ya kitoko. Baboni na nga nyonso, bato nyonso tobopesanga confiance. Bokendeke na maison de passage na biso, mama Bijou aza kobengisa bino boya bokozala jamais d'ici. Tozokota sikoyo na chambre, tozokota na cuisine mpona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko. Bozomona bamire, bozomona ndenge tokomisi yango, botala likolo ndenge komi, botala likolo, botala bino moko. Mama Bijou alobi biso nde bosala, bozotala likolo nango, otali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko. Balobi te video TV nde makambo, nde mosala. Balobi zanga na yo nyonso, me zala na mwa makuta mpona osala boye, il faut mbongo. Mama Bijou alobi bokonfie biso, grâce na bino nde mosala ezokende bien, nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso tangu mire oyo bozomona ezalaka jaune, botala lelo ndenge ekomi. Grâce na bino mosala Mama Bijou do ezokende kitoko. Merci. Nazozela appel na yo, tala numéro na nga na suka, benganga sala réservation ya place na yo ya kovanda. Bokomona siku cuisine nango, et puis bozomona chambre nango. Soki bolingi deux chambres salon cuisine kaka bino. Deux chambres nango ezali appartement numéro 2, nde komaka deuxième chambre ya appartement numéro 1. Donc soki mutozui appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soki ozui appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soki olingi bofungolela yo appartement numéro 2 oyo ezali awa, basangisi yango na appartement numéro 1 esalaka 2 chambres salon cuisine. Wana eza mpona bato bayaka famille, ozoya na bana na yo na kine kobukala te, benga Mama Bijou sala réservation à place oyo okozala jamais d'ici. Toza na groupe na biso, toza na citerne oyo totiaka réservoir ya mai, sécurité ezali assurée. Tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Toza na Irebu, bato minene bayaka, bato bauta bapoto, bilo kitoko ezawa. Awa toza na yonso, tosepelaka na matonge. Totala Mama Bijou, tosepelaka Mama Bijou aza na baide ya malamu. Tosala makambo kitoko, bato minene bazoya, bapaya, banini nyonso tu eza nango. Biso bakunda bazalaka te. Toza kimia. Wakande bozomona ezepa mwa ya poto tika dedika Mama Bijou toyambaka bato minene ya jete. Et puis Mama Bijou atiki biso te, ate sous boutique, ate boutique nyonso koluka ezali, ezala parfum, ezala déodorant, ezala masanga, nyonso ezali chez Mama Bijou. Chez Mama Bijou soko oyo kolala kitoko, eza te climatisé courant, wow. Nyonso ezali chez Mama Bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayonse pa Mama Bijou. Pa Mama Bijou kitoko wapi. Kitoko wapi pa Mama Bijou mwa ezali. Pa Mama Bijou bayo. Sika eye na kati ya matonge. Auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino. Botala ndenge Mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente, toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati. Mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5. Oh Mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso, toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur. Tokoti na appartement numéro 3. Oh pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3, eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi. Botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso, bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo. Salon oyo tobenga yango appartement numéro 6.
appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama Bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant toza na départ unique toza na groupe tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozokango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama Bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama Bijou na